Vie on a zobete la bino, c'est une vie que moi-même j'ai expérimentée. Petite prière, fongola et fongwami. Soit na ye na mir yandako, na koti na mir, allez, mir et pesinganzi. Donc bambongo musuto bungi sakala bandako, ezalaka bana bayibi. Aza makasi surtout pasteur otomoni vraiment que reyo oyo asimbi yango azo bouleverser biso toko utiliser mwana mwasi wana toko vendre une église pendant 2 ans. Tozo ko zala net c'est par exemple ndenge toza na super lemba nde ba place to vandaka mais tozo ke ne ko plonger na Pascal. Tozo ke na ba canon na biso. Alors mokolo wana mokonza mboka wana lobi na kaninga wana ke bato bakota na maite mama Tifani dia mezo bima biso lobi jamais lobi toko plonger te tokei 22 personnes biso lobi jamais ya moni place makuna bitolo na biso te biso pe to mama Tifani wana na kun faikun na ngai ba mijima ba yebi yango parce que kun faikun oyo na robot en tout cas nazalaki penza na susi akotika yango te po yango nde bano sunga parce na musala ploche to bunda mingi na kunu fa ikune ezalaki ata soki na beti motulikov soko kwe o la mukate papa ba 22 heures déjà passé soki ba 30 soki 40 ou mela kite toki kaka 16 personnes ba kufa sur place. So na bani ko bena na kokota parce net ngai na bando plonger minka na butu na kokota ba 18h tina obima ba 4h ngai na bando plonger minka na butu. Alors tous na bengi camarade na nga associé na nga wana kiti nini ninga libange kwa atala bo batio ya batu baninga tang ba mondi ja batio na bango 45 batu na ba kufi babani kokima sikoyo moteur o ya biso associé nanga azana kati moteur pe ya noko na ngai wana propre donc tous les plongeurs tozali na bango presque 9 personnes mingi bazala ki bandeko o ba yebi ngai donc moi pe bakima ezate wa aye akomi wana nini balubite tala tibui akangami na se ya mai to hibite ya osoke zandeli mais azope manaye et ça to bengo parce que ça c'est comme si la tosali manœuvre nyonso noko akiti noko na ngai Mwalim Ousmane moli moneva na kimia bisikeke alors akiti na se ya mai atali bien atali pe libanga ayini baninga musuwana mibale bola tape bateni balati bateni bakiti ba meki ko forcer na bomoto boy esimbite soki moto akangami soit libange vande na lokolo po to sauver to kozwa barre de mire ezali bende ya monene to banda ko utiliser pona kubuka baka banda wana se to ko beta na lokolo na yo c'est vrai ko mela mai mais tant lokolo ko panza na soki to bimisio to foncer yo libumo mai bima essentiel bima ta lokolo ko kata na ke okufa. Alors ekomi siko na tour na ngai noka lobito kato loboko ba 4 déjà 20 ngala tuni noko na ngai nga noko na yope olembi ya lobi na sali nyonso nga noko seke yope ozalaka na suka okomi na suya bonga na zanzambe noko na ngai o ya kotsanga na makamatu ninga est nga la zanzambe aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisitana longo na nzambe oyo babenga na makomi. C'est avec un grand cœur et un grand plaisir que nous vous disons bonjour et bonsoir. Bien-aimés dans les sénatrices, chers internautes, vous tous qui nous suivez de partout dans le monde entier, la princesse, la humble, la servante de Dieu, maman Tifani Moka dans vos maisons, partout où vous êtes en scène et moment. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie, nous avons ce réel plaisir de recevoir pour vous Papa Michael.
Il est déjà sur ces plateaux, rendons grâce à Dieu à travers ces cantiques et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Katela, 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 allez, Katela, 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 Kaka, Yamalo ya daba pasteur bakokata, allez, Katela, 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 Binana yo, binana yo. Yambalo ya kama ministra bakokata. Losaka mafati. Katela, katela, katela. Losaka mafati. Sabe, Aso malade, Eli. Ok, donc à Roland. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako, losako, losako. Losako awa. Aniva, aniva. Allez, katela, katela, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga bu. Tozozonga bu. Tozozonga, tikela katela. Tikela katela. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikela katela. Yoka, 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 yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Gloire à Dieu, merci peuple de Dieu, merci Ibotana Kolo. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Juste, vous allez inviter Bino na séminaire moko ezali kozoma kati na église na biso awa na Campinzi, donc na quartier na commune ya Kalamu na avenue Pinzi numéro 61A. Donc ce qui qui est aux victoire aux limité au Kitina Ezo car na rompo Ezo wana otuni hôtel Pelga wana otuni avenue Pinzi 61A okuta biso tozawana juste kangami pemena lopango ya ndeko mokonzi moko ya batuna biso ya boutique papa ekwake beaucoup de respect donc boya ebele na séminaire kozala wana tokozwa ta ya kopesa sur ba témoignage en live pe tokozwa ta ya kosala ba forte prière, je dis bien ba forte prière puis ba forte déclaration qui reçoit un apôtre à la qualité des apôtres à cause de l'ipamboli à Bantoma. Je crois que le Seigneur est au rendez-vous, venez. Et Dieu ne manquera pas, il y a pour ça la mission de l'âme. Et comme baptême, la mission est allée du ténèbre à la lumière. Kolongwana kati na molili pe kokota na pole. Alors toko kende mingi kolobela. Qu'est-ce que molili wana? Qu'est-ce que pour le Seigneur lokota? Parce que la vie que tu mènes là, il faut l'ongwa na place wana. Okota na demeure o izali ayo destiné ya Nzambe pour natina na vie. Que le Seigneur nous bénisse. Ubaya Mungu iko wapi, mabe ya Nzambe zapi. Tout ensemble na papa Michael, mais c'est quand il a fait plaisir à ma sœur Ndeko Bobe Moko pas 2 pas 3, Nekap depuis les Issa, Kapi Kapilosa Donix, que Dieu te bénisse. À papa Guy Labala, la famille Labala, maman Lauriane et le ndoï de moi, Tiffany Labala. Je disais que je suis avec papa Michael. Shalom. Shalom maman Tiffany, merci. Santé. Nzamba Zobate la toza très bien Angolo. Bien habillé. Hein? Merci maman. Ok, désolé Kabien. Nzamba Zosunga Angolo. Moussala Nzambe. Oui, très bien. Moussala Nzambe mikolo nyonso surtout quand on a ébiso mikolo nazo sala penza te bisika tozala comme d'habitude la kokeni misala. Donc je prends vraiment beaucoup de temps à concentrer ma retraite, ma prière, c'est ça. Donc Nzamba Zosunga. Merci to koba lelo na témoignage na yo, lo ngeni bat ba oyamba yango.
Oui, namonaki quelques réactions ya bandeko na mekai pe ko sala déjà moins fort ya ko répondre bango na mwa ba message so sindeko moko alobaki est-ce que na mboka ngo kuna vraiment dans na Congo bazaka ba satan ezaka ba musicien to na répondaki to bengi mutu moko satan te parce que ndenge nazovanda histoire nazobeta ya bisiko na lekaki natikala kozala chauffeur te nakobeta lisolo ya ba chauffeur bakena matadi te natikala kozala pe professeur te nakobeta lisolo na bango te. Et toutes ces personnes bazalanga mouana ce sont pas des satans. Ozomona ba prédestiné ya royaume nzambe bazali pe. Mais avec le temps Seigneur akoyeba kobena bango na moment na ye comme il est toujours dit dans sa parole, personne ne peut venir vers lui si ce n'est pas lui qui l'attire. Donc juste topé sakaba message et comme la kabango pe ba musupe ba yo kaka na moment porté nzamba kobenga bango na répondant que certes benga bango ba satan te pe baza ba satan te. Donc ils allaient juste un message ndenge ba histoire ngai na lekaki c'est comme ça to linga ko réveiller conscience ba na nzambe po ba ko s'abstenir na ndenge ni na komi battre. Donc c'est ça. Merci maman Tiffany pour na maloba na pamboli ba na nzambe c'est par l'amour de Dieu ndeto zo mona na bino. Combien sont morts encore? Mais biso to komi week-end oyo grâce ezonga toujours épargné parce qu'ils allaient mériter. Na pamboli ba nyonso baza na habitude na bomesano mikolo nyonso ya kokotaka toujours na site oyo les Nazaréens pour na koyoka la servante du Seigneur oyo azali tangu nyonso na ba recherche ya connaissance na ba recherche ya ko dévoiler comment bana na nzambe bakoki ko saisir ba délivrance na bango comment bana na nzambe bakoki ko se venir na bonne conscience na bango peut-être na ba histoire faite par l'inconscience ou par l'influence nazela ba témoignage ba enseignement des fois toujours kutana ba pasteur bana baza ko na ba 8 ans na ba 10 ans donc vous allez toujours suivre les suite moko soki ozozanga kotalango ozozanga kolanango je ne sais pas na yebite soki ozosala erreur ou pas mais ngai nazomona que ozosala erreur pourquoi parce que na kati ya site oyo beaucoup de gens sont en train de témoigner l'amour de Dieu ainsi que sa fidélité na pamboli bandeko nyonso basungaka ngai na ba conseil maman José ma maman major ba conseil na bino nyonso vandaka motema na bo ba encourage kangai na ba prière et encore plus na bo ba sala kangai pe ba remarque pour que les erreurs ne continuent pas à rester pas inanga. Que Dieu vous bénisse na bandeko nyonso papa Jean Simon Bote na madame papa nanga Jacques na maman Berthe Bisika Bozali et papa Alpha maman Mireille et puis papa maman Diane na Priscilla Ibala nyonso kotambola malamu. Merci papa Michael totiki na maloba mboka yo omeka ko avancer na témoignage na poto la mituna. Ouais, merci maman Tiffany, je crois que to lobby vraiment ba partie déjà ebelé. Ndenge maman moko ebisinga na zolo bambango bosambelaka mpona biso motu na mutaka na caractère eza mpenza ndenge na ngai comme d'habitude na utai koloba tolobi mwa bapoint déjà ebele na parcours ya témoignage na ngai comment Seigneur asali ngai grâce na ngambo nazalaki ndenge nini nakutana bamakambo vie oyo nazobetela bino c'est une vie que moi-même j'ai expérimenté eza vie oyo ngai moko naleki nango ngai moko nayebi yango mpe nayebi comment ese fonctionnaka yango chaque fois nazokoyebisa bana nzambe ke il faut kobondela mingi il faut koveye kotambola na sanctification na kobanga nzambe mpe kolata vie de prière ezala penza elamba oyo ozovanda nango à chaque fois ozomata transport ozokende ozandu ozokende mosala ozokota na bureau sambela. Pourquoi? Parce que même na kati na l'église toza na kati ya lolenga bato ya ndenge wana na ye kotalisa biso susu baposition mosusu to bandaki kotravaille na noko na ngai o peut-être nayebisaki bino te batapi vola. Je me déplaçais sur qui nos quartiers tapis tout ça li ba cérémonie na ye pour lelo eza lundi nako ko se retrouver na Kikwiti pe na bengi o mama Tiffany na zana Kikwiti na koya na jeudi c'est comme ça donc obima esprit ko bima ndenge wana omina njoto na bimi penza na déplacer ngai mo bima kali kola tapi wana mais likambo wana pe to betana mo c'était likambo obima na njoto wana yo kuno mona ki mais koto pe na ba pasteur et salema na mais mama Tiffany na uta koyebisa yo mondo tozo tambola lelo makambo ebele zo salema eza nango kaka ya nzambe te parce que saka yebi ke minute na ekomi na suka minute ya diable ekomi na suka alors barcolite na nyonso ba missionnaire na nyonso apesi bango ba grande église apesi bango église na ba instrument apesi bango église na ba kiti ya kitoko alobi bokende bosala mosala pour faire seulement confusion na ba eli na ba serviteur appelé
yango ozomona lelo ntango soki okuta nalobi teke église oyo eza moke kaka wana nde eza église ya kobanga nzambe soit église oyo eza monene oyo ezaka église ya satan. Non, notre Dieu aussi béni. C'est possible que église na nzela koluka nzambe kosambela na unité église ekoki kokoma mpe na nombre de croissance numérique ya komata mpe c'est possible. Mais nous devons faire beaucoup d'attention par rapport ya bacérémonie oyo ezokolekaka na baéglise, par rapport ya baprophétie to barévélation oyo elekaka na plusieurs pasteurs. Déplacement des corps mosusu ezalaka nango ya nzambe te. Dieu n'est pas comme ça. Ozomona po Eli a déplacé le loba memaye boy, c'était l'esprit du Seigneur. Ezoye bisaye ke tala osala boy. Mais cela ne se faisait pas comme d'habitude pas Eli. Ezali juste tanga zolinga ko kabwana Élisée ndabani komona ba déplacement wana. Ozomona. Alors bana nzambe il faut bazana attention wana. Ngai na bandai ko déplacer ndenge wana na matina tapi na déplacer soit botie bassin ya munene. Botie mai na kati boyelinga dra ya pembe o ezata na dessin ya fleur te faut ezalaka tout blanc. Alors soki bozipinga inaza na kati ya sani ya mai wana kwa tango bomona kaka dra bani ko kitati e komi likola mai ngai na limwe na kebi makote mosusu na yebi tango papa na biso na dibaya papa Floris nzamba pambola eri azana ba boutique na ba magasin na ye des fois na banokota net ba biloko toza komona na ba Nigeria wana ya kokota na mire moto aye akoti na mire. Maman Tiffany, moi je faisais ça na ba deuxième seyo troisième des humanités ozomona na ye penza bonanda kuna biso na yebike lobby ba vendeur ba yaki ko sala inventaire ba yako tika bambongo na bango. Maintenant mbongo nyonso ya papa azalaki na 3 boutiques pe papa zo somba des fois ba 60 filles à mazout ozomona ba 100 filles tant musupe ba mazout ya bato mususu ezana ndako akangi déjà mal na ye okomona boye bango basi babime si otango bango basi babime nga na zo ya kokota na kokota boye na simbi kaka fungola ya ndako na beti prière fungola efungwami soit na ye na mire ya ndako na koti na mire allez mire epesi nga nzela na bimi na chambre na fongoli mal na ye na bimisi na beti prière na fongoli bambongo balias na bani ko retrancher na balias papa na kangi na beti prière na beti sodo papa soka ya zokuta ndako eza kokanga ba mire nyonso eza très bien fongola pe ya mal eza bien mais nazo bena bambongo ndenge wana. Tu vas donc bambongo musuto bungi sakala bandako ezalaka bana ba yibi bisote mutu mususa akoki kozala pe voisin na yo ayebi ke yo ozalaka bo ye azali siko mutu ba science mais yo o travaillaka na makamuno libre mais ba prière des fois ezozanga yo efficace akoki ko s'incarner ayeti na ndako na yo akoti tina kati ya place otiaka mbongo na yo abandi pe kolongola mbongo allez na simoko ya kokuta nini bamanka bapuku quelques billets bapuku baliaki seke bapuku babendi abuye monani awa mais nzoka nde voisin na yo nde mutu asali ndenge wana soit akotindelo bapese soit atindelo bapuku exista kanango. Alors bana nzambe futo sambelaka mingi ere kokoma na ba moment moko ti biso tokomi Maman Tiffany tozokende mingi na ba diamant na biso ka maboko bato ebele ba yebinga na kombo wana mabusela carabine chauffeur de ligne opérateur à bandoki bon payer ba numa conseiller bato maboma soki na kiti na maifuna ya na diamant na liboko tansu ya dekara okoteka $3000 mbongo ekoliama na 24 heures soit na 48 heures na banda ko sala ngo comme d'habitude. Alors mokolo moko Maman Tiffany nazalaka boy na pongi ngai na moni naza sikomi bale ngai mususu na lati très bien ngai mususu naza penza ko lata bien te nga siko na tali ngao na lati très bien ou bien siko batuni ngo lingo koma bonga luite azolo bata azo pe mate siko seigneur ayebisi ngai ko apprécier te oyo po yo monate ni boy c'est mort margeza elongi na yo tala ololengi ya bia kozala na yango oyo zali na simplicité cela veut dire quoi ndenzamba ayebisi ngai ko be ko tala te oyo monaka mingi na miso okuta mutu aza luxe aza bien nazo zongela koloba Maman Tiffany po batu ba poser ngai ba question ezali en dehors te na lobite ke bana nzambe bazalaka ba malheureux c'est faux. Notre Dieu béni nzambe apambolaka na lobite ke bana nzambe fu bazalaka ba malingre moi ba filage lemba sapato etenga non notre Dieu est patron des patrons. D'abord aza plus que ba entrepreneur ya mokilo bango bazalaka suka sanza mais quand le Seigneur veut payer azalaka suka sanza te ta la différence na ye. Mais il faut koyeba ke biloko ebele o etiraka biso na miso des fois ezalaka na volonté nzambe te ezalaka biloko peut-être comme ma biso na liwa tokoki kozala ba système mususu to utiliser mwana mwasi aye une église elle commence à prier très fort l'église a mis pesi pe na musala mais objectif na biso parce que modérateur wana za makasi soit interprète à pasteur za makasi soit pasteur otomoni vraiment que reyo oyo asimbi yango azo bouleverser biso to ko utiliser mwana mwasi wana to ko vendre une église pendant 2 ans
akova na église 2 ans obéissante, azo respecter ma programme église, azo mi pesa, mais l'objectif ezakaka ke affaiblir mon thème ya pasteur, soit mon thème ya frère autotindie. Au monde frère wana na famille na bango peut-être quand il prie azo ko détruire bamakamwa bandeko na ye ya batata leki ya banoko, mais peut-être il est seulement frère simple na quatre église, soit un intercesseur seulement. Alors poto zo frère wana talanga na za suko papa leki na ye misala côté zobeba misala zobeba pona nini mwana kasino wana asambelaka mingi na église wana tifani o intercesseur wana suko qu'est-ce qu'il faut alors po ozoye il faut quoi essayer kobo. Ah bon, il faut que c'est comme toko travailler moi na moi. A une église mama Tiffany. Akoba na pe kondima, ko sala repentance, ko kota na ba département, boche penet. Donc yé azola de la mingi place missionnaire mutu biso tozali oto na bosenga nae. Tangu ya ko kota na intercession ou soit na protocole, azawana trop attaché, respect côté ya frère. Alors ce qui frère azali na révélation te que faites attention mutu azo pour ça na pemena yo azana mission. Lobi soko kwe alors. Biso soko kuna tozu pouvoir. Oh, continue non ko la modération na yo ko ganga na yo mendengo banda ko détruire misala la famille par la prière na yo organisation efficacité. Pourquoi? Parce que tu as raison na biso. Pour que le diable a travaillé par moto, il faut avoir raison. O yazo fundo Tiffany. Ce qui réseau ezate ato Matthieu Kiti. C'est pourquoi le Seigneur a zoé bango ko ebisa biso que ils vous combattront. Les combats c'est une réalité. Ils vous combattront mais ils ne vous vaincront jamais. La victoire est certaine. Pourquoi? Na moto azo tambola na intimité na Nzambe. Si vous persévérer dans l'intimité dans Zambé. Là, je n'ai adressé pour la biso na quatre église. Il y a attention et belé parce que bakotaka. Même à quoi appelle comme un frère ponctuel. Atalika ka modératrice na biso. Tout le lokola. Moi nanga falon nengaza makasi. Parce que pour m'interpréter, je parle très vite. Mais falon soka zolo bananga, tu sens vraiment que moi nazo koma. Alors, pour détruire cet enfant, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'à venir, il y a moi, Naboézo, proclamer déjà que demain, après 2-3 ans, Falon va devenir une grande servante. Alors, il faut déjà la détruire. Comment il faut faire? Alors, utiliser un frère. Frère, mon copain, il y a bien. Dans ma possibilité, moi, respect, considération. Oiseau pousse à la côté à maman. Tant oiseau pousse à la côté à maman. Ce qui nzamba fongolio, maman, Tiffany, misote. Omoni siko mama ngala tanda posta ta ya fiancé moko ayeba makama nzambe bien azolinga nzambe po lobi talaka ceux qui couple toza penza ke ozana mwasi mo le sambo. Or il n'est pas venu pour cette bite. Objectif nezali juste pour la modératrice, pour la interprète. Alors tant ko vana ka bo ete ngane trabana na ngai boye bon. Na ebite nazana mwana nga wana nazana mwana nga falo nazana mwana ça dépend de toi. Ah, est-ce que tu vois déjà, mission na yazo kende vers objectif na ye. Lobi tio baniko kutan sabango ça va, mais il faut besoin d'avoir principe. Au fil et à mesure, il donne à Fallon. Quand on te donne des cadeaux, tu deviens faible. Les locotis que la Fallon t'am sur moi $30. Au somme à moi ma futa ranzoto. Lobi kuna tigeli Fallon t'am moi $50. Au satam azo pesa ngotam sur na Fallon direct. Après c'est pas na yo. Mama, wana falona za supra mama. Na kupesa na boko nete yo moko ta mo $100 yo pe longata 50 no falona pe pesa ta 50 na so matama lo. Lubi na zo pesa. Les jours mususu na koza la na ye, falona na za ndako. Aye boy yo zate. Po ayebi ke yo ko bima, o kende boye bo bimina jeune fille na biso, tangu yako ya siko na ndako, pendant que il donne des cadeaux, quand quelqu'un te dit fais-moi un bisou, falona ko pesa, la chair est faible. Et puis, dans cette mission, si la mission est accomplie, on voit comme on a dit, maman, je vais falloir nous ça compliqué, ça têtu, mais nous avons pour accomplir déjà mission, abani ko se retirer l'église. Alors il faut que biso l'église to veya kaming, to senga esprit à révélation que le Seigneur a sa la biso grâce ya komona ka déjà la musique. Tout le monde a présenté, tout le monde a besoin de l'église, mais tout le monde a la musique. Parce que tout le monde qui vient à l'église, il y a un objectif, il y a l'église croître. Il y a avec l'esprit à détruire. Il y a la réalité, comment Tiffany fonctionne, comment il y a Vandaka. Oui, force à Tiffany, il faut d'abord qu'on détruise, qu'on affaiblir, parce que lorsqu'à côté, la racine, il y a un toucher bien. C'est ça, il faut tout bon de la camine. Tout ça là vraiment ba makambu ebele mama Tiffany na kati na parcours wana. Alors nazo komi se retrouver mokolo musu na kanyinga ezali soko loke oleki njoko punda ozolingo mata na nzela chikapa okoleka maya mboka ntumina oleki mayimbi soko leki mayimbi oui oleki mayimbi ezana espace moko ava okoma na biponga nde to benga ngoka ninga na espace wana mokolo moko mokonja mboka aboya kike bato ba plonger te. Ozomona wana zokende kopesa bino histoire comment na yaki kokoma tilelo peut-être na kota na kate seka tellement to bana ko sala déjà ba makambo ebele
ya lobi lelo bato ba plonger te biso lobi jamais ah lelo eza vendredi so to plonger te biso sala marché samedi dimanche nde to sombaka provision ya semaine nyonso so to plonger te poani tozo kozala net c'est par exemple ndenge toza na super lemba nde ba place to vandaka mais tozo ke ko plonger na Pascal tozo ke na ba kano na biso alors mokolo wana mokonza mboka wana lobi na kaninga wana ke bato bakota na mai te mama Tiffany diamezo bima biso lobi jamais il faut tokota na mai to s'organiser to zala ki na ba pirogue na biso des fois 8 meter 6 meter 10 meter to négocier to zala ki 22 personnes biso lobi to kene na biso plonge to démarrer ba moteur na ba 19h to keti to komi wana ba to tie ba saki na biso ba longo to kota na ngwa sia mai to bani ko tia te pa esili to bani siko musala avant na to koma na ba étape wa mama Tiffany ta ngai na zoko plonger soki net na kangami na sia mai ezalaki ngai possible soki place diamezo bima okoya bo olandi singa na ngati okomi okuti saki ona chaka na devant de la kalikolo mais mutu azate ozomona ngai nazoko se ramper comme lokola nganu ndenga tambola na kolongwa na komitina ba 3e parcelle nde place nazoke nokozwa muchanga soki na bimina muchanga batamize diama place mabusela sala ki diameza boko ya boko bwaka boko luka place wana ezate or ki ngana tika kalongo na déplaçaka ozomona ngana déplaçaka na ngai alors na se mai wana ko vanda bo omoni mama Tiffany mokolo musu na vanda bo na moni man omoni mutuko ya man na masangu plein omoni monda mai ezande mona biso libanda te oui monda mai ezana réalité na mona mutuka na se mai parce que mi comme surtout plonger na manette to tie manette wana kati mi comme surtout peut plonger ka vide na fongoli penza misu tellement za ki na linette mutuka ya man na masangu na kati plein bango na bazoke ne tikapa mutuka ndenge nini na vandi na continue na nga musala papa wana pe ozo sambela to mona réalité na moni susu mutuka mususu eleki tala bataba likolo sikoyo na bando yebate cela veut dire quoi siko ndenge to kusala ka musala wana mokolo mususu après ce qui ba 2 semaines na lali nde nazoka siko mtaye bisangaye ozo mona misala bosala ka omone ka ba mituka ndezo le kana se ama ngalu misala ni to sala bonga na mutuka ngala mutuka te boyo mona be mituka zo le kawana te ezalika ba collègue na yote ce sont des commerçants na bino na bandondo wa ndenge to zalaki na biso na dibalu bwe bande ko na bino bandondo ya ba idiofa ndenge bazwaka ba masangu na bango na ba biloko ba mituka bato bakanza mutuka wana zo tambola kikwiti zo kene chika banzoka nde bango bakena na banzela mai siko tamba okena nzela mai wana mutuka ne zo tambola verve ninga zo tambola keno kuta kabicham akuteka ka très bien nde zo mona mituka ah bon siko mituka ezabo abo siko kuna na basite na mboka to mona ka etambola balobi te obo mona ezana pas nani ba nina pamba ezalaka pa mituka te pour réalité mutuka place nyonso ba rosicritien bavandaka na lobi bien place nyonso ba rosicritien soki na quartier na bino ba rosicritien bavandi eloko boko constater na mwa ba reyo wana ni nzele umela te ebuka na kaka pona ba serpa na bango po ye il faut lukaka place mwa mai moko akala mwezali soki net na veni oyo ya bisika bovandi tiko koma pembeni mwa 10 mètres 10 décamètres mwa kala mwezali place wana bako banaka ko sala ka prince oveda sala musala bien te bo finga na bino bato atupama nzoka ndero zikriste wa tangwa bimaka na mai aleka ka wana tangwa bimaka na ndako aleka wana alo bekai wana il faut buka kanzela ozomona ba resta do ba mabengi mususu tokutaka na bamboka kuna na bonga fule bukani to finga na biso ka leta te nyose za la peka leta te batu ya basa so kito bo Christian lorsque bayaka na ba marchandise kokuta magazo biloko za ka plein et yaka na ngona nzela mai siko soki yena nzela mai po serpa alongwa na mai mena tia koma na place magazo wa rezali et yela banzela nzela o ya tambola comme d'habitude atabo to bongisa prince eko umela kate eko buka kanango chaque fois eko buka na ka chaque fois ndenge zalaka de balabano la kisanga na motoka alors mokonza mbongo wana lobi toko plonger te tokei 22 personnes biso lobi jamais il y a moni place makuna bitolo na biso te biso pe to mama Tiffany wana na kun faikun na ngai ba mijima ba yebi yango parce que kun faikun oyo na robot en tout cas nazalaki penza na susi akotika yango te po yango nde bano sunga parce na musala ploche to bunda mingi na kun faikun ezalaki ata soki na beti motulikov soko kwei o la mukate il faut na tombolo mama Tiffany soki mutu wana zaka na masina il faut to kene tina masina na chambre place alala so na kitie na mbetu nde atelemi esprit na zongi nde na banovana alors to koti pe na mai 22 personnes ba 20h 21h na ba 22h kabanda domande kuna biso bavanda ka sa nde bayebi kabanda ezali lokola ba couche imperméable otobengaka c'est-à-dire au koti na mai okekuta couche imperméable mais botoboli lisusu couche imperméable
nayebi te soki ozocomprendre ngai. Donc tokotaka na mai ntango mosusu kobanda na mokili ti kokóma na se ekozala ntango mosusu ba 11 mètre, bisika mosusu ezala mpe ba 22 mètre oyo tobengaka tombo, bisika mosusu eza ba 10 mètre, bisika mosusu mpe okotango 3 mètre. Mais place wana ezalaki ya ba 22 mètre. Bokiti ti bokomi na se. Siko ntango okomi na se, omeki koteta boye na bar de midi libende tosalaka, oyoki libende nango ebandi koteta muka, ebandi kopanzana. Nde tobengaka banda. Siko ntango tobandi kolala erozobima na ba muchanga wana otali mifike. Mifike eza biloko elakisa biso ke place oyo diamant ezali. Okuta mwa biloko mwa ba vert eza na kati. Seke awa diamant kozala. Siko tobanda kotobolaka banda wana soki botoboli yango boko créer poche moko ekei ti ata ba 50 mètres, poche kuna ekei ata ba 40 mètres. Mama Tiffany tokota ndenge wana ba 22 heures, 22 personnes. Papa, ba 22 heures déjà passé soki ba 30 soki 40 ou mela kité. Toki kaka 16 personnes ba kufa sur place. Bakufi na kati sur place. Les 6 oyo ba forcé ba bimi ba zoki 22e personne ngai. Nazali libre nzoto na ngai nyonso eza libre meka loboko ekangami. Na bouger boy na okokate na sala mvuwa na okokate na simba boy likolo na ngai mabanga ezali. Soit dit mouvement yo sala yoka on dirait mabanga ezo yelanga kote. Nzambe na kosala ndenge nini. Na zuti yo oto kote la nango na ningisi. Tant na ningisi parce que biso ezala ndenge wana so ozala se amai. Quand tu as besoin, il y a quelque chose au sac vide, il faut ningisa siko singawana. Tio to peme la capacité. Tio to zalaka. O la to moni ba tio ka ningi ba chaka mituka mipepe. Po to sala meka membiloko wana to be kiv hein, ozi compresseur otie, ozi moi moteur wana ba onda wana muke, otie likolo ndai bo tiango puli wana ezoko serere. Alors na kati ya kiv wana avant moi ndebo ko tia tio. Tio wana ekozala ta musu 200 mètres, 100 mètres par rapport ya bisika bozo sale. Si osoko oye nango obalusi yango na loketo ata 3 fois oye nango na kingo obalusi na sima otie na monoko. Omonika neba fumeur ba melaka cigarette neba bena ndenge to pema na se amai. Pona se amai to pema na monoko. So na bani ko bena na kokota parce net ngai na bando plonger minga na butu na kokota ba 18h tina obima ba 4h 5h ngai na bando plonger minga na butu. Alors tos na bengi camarade nanga associé nanga wana kiti nini ninga libange kwa atala batio ya batu baninga tang ba mondija batio na bango 45 batu na bakufi babani kokima sikoyo moteur oya biso associé nanga azana kati moteur pe ya noko nanga wana propre donc tous les plongeurs tozali na bango presque 9 personnes mingi bazala ki bandeko o ba yebingai do moi pe bakima ezate mais le reste ba tobele bakimba lobi jamais to kima boyete il faut to bimise kaka po azopema lokola bazo mona respiration parce que batio wana mingi ezala kapembe ozo mona pe yake mutazo pema ne bazo ngisa mutu mai ninge kenda ka etelema wale zo lakisa mutazo pema akiti atuninga lobite loboko ekangami asimi ngai pe bien nzoto eza libre ngai lobika loboko asimi pe libanga so il faut ko sala maintenant effort Mama Tiffany eloko nyonso ata yo na mai na kotombola loboko moko eloko nyonso na mai epezaka te mais to meki ko concentrer na moninga wana esimite amati akebenda 3 personnes lokola tozaki na batu ebelete bazui 3 personnes na ye 4 na ngai moko 5 ba ye po to tombola libanga wana rien 0 heure 1 heure 2 heures babengi noko na ngai balobi moto abato eko ozala boye noko na bango wana loba pamba babengi noko azui dingi eza oto tambola mipepe wana wa aye akomi wana nini balobi te tala tibui akangami na se ya mai toyebi te ya soki eza ndeni mais azopema na ye esase tobengi parce que esase ekomosila tosali manevre nyonso noko akiti noko na ngai Mwalim Ousmane molimo ne bana kimia bisika ekei alors akiti na se ya mai atali bien atali pe libanga ayebisi baninga mosusu wana mibale bolata pe bateni balati bateni bakiti bameki ko forcer na bomoto boye esimbi te libanga ngo ezolongwa te abanisi ko ba prière de la manière abimisa ngai parce que nenga bando salela ngai na koza lokola nzombo mama ata tozali 400 personnes pour ba plan to plonger to koza plus de 500 600 personnes yo kota siko na mai bima na mochanga okomona place toza bato ebele na kolandela batio na bino na simata ya 6 personnes na zwimbeli po tokota na kanifa awa na zwimbeli na kati batio oya kokufa oya kobima abimi ndenge to bando sala Mama Tiffany bolimi sezali makambo ya kala eza makambo ya kala biso bando sala na place diamant ezali Mama Tiffany po bimisa mochanga boye il faut zala na yebisa ko que chaque fois na bano mona bandeko moko na boîte moko pirogue moko ava bakota na mai bazo sambela je me demande est-ce que ba osambela po mosala plongeau yo po moto akota il faut azaka na kisi
Mais bango ba osambela est-ce que ça solo. C'est par là tant to ko yana ngamba nzambe peut te comprendre assez que la prière c'est possible peut monter battre la main. Biso to banosane mama ti basoki dia mezaka na kozwa batu ya batu pour na kota la place tellement kakeze belé na ko kata basinga na kati boko benda le temps obima soko za na souffleté okufi soki pe obimi wana etali bisote. Alors noko aye asali ba prière ndenge nyonso mama Tiffany loboko ezobima te noko asali ba makamunyoto tous les cérémonies ngai moko na mona noko na ngai kolongwa kachimu tiko koma tikapa eza makubi eza likolo sita makubi bato bayeba nzela wana balinière esala accident balinière ya bitoza bato bayebi nani wana ba jeune moko akikwiti esala accident bato bakufa mais noko asimba ngai boye tokenda tobima na cimetière. Donc, biso to kufate batu ba kufi parce que baliere zika ki moto muto amela ki sigade eziki moto tout type biso libanga batu ba kufi mais noko asimingaka toke bima na cimetière. Donc c'est ça ba capacité noko azaki nango toko déplacer toke bima na place boy. Siko yaye asali ba prière wana zo simbate asali nyonso zo simbate toko mi 2 heures toko mi 3 heures toko mi 4 heures noko ayebi singa chibui tozo kato loboko. Ngale noko nga jeune boy wana za déjà na ba 17 ans, 18 ans, 19 ans, oui, 19 ans déjà. Donc, au katanga loboko, nga jeune garçon boya to moko, au katanga loboko ya lobi, et ça c'est l'ingési là. Na sali nyonso, na monique soki to tiki yoka boye, orobika te. Il faut toka loboko, et ça c'est parce que comme d'habitude to bano salande ngwana. So imuto akanga bi soit libange vande dans le colo, pour te sauver, to kozwa barre de mire. Ezali benda monene to bana ko utiliser pour na kubuka baka banda wana se. To ko beta na le colo na yo. C'est vrai ko mela mai. Mais tant le colo ko panza na soki to bimisio, to foncer yo libumu, mai bima essentiel lo bimata le colo ko kata na ke okufa. Alors, et comme si on a tourné nangai, nous avons le kato loboko, ba 4 heures déjà 20. Ngala tuni noko nangai nga noko na yope olembi ya lobi na sali nyonso ngala noko seke yope ozalaka na suka okomi na suya bonga na zanzambe noko nangai o ya kotanga na makama tuni nga est ngala zanzambe abo alobi na nga je me demande noko alobi suka bonga na zanzambe abimi. Pendant que bazali ko s'organiser pour ba kitana barre de mirwana ba ya ko buka ngai ko panza ngai loboko yo mo moral no ezaki ndena sama déjà motema na ngai komi bien te c'est que soki na yoki mutazo pema pona se ya mai bato bayibi plonge bayibi soki na zo pema net awa omoni université ya Kimbangisi place ezali soko koti na se ya mai okoyoka ndena mutazo pema buru omonde bangubu esala ka do ezala newa place nyonso bato ba plonger même ozana ba tout le bata ba 10 15 décimètres décamètres donc na moi distance wana penza okoyoka na soko tie mutu na sama même ne to buka mabanga kwaka kwa okoyoka na se ama to bando yemba surtout tango nzembo moko ebimaki ande komoko autaki jofa zo mba voyage buzoba et voyage biso bano yema na se ama ozo mona se ama penza bo okangi tio oyembi pe na se ama soki na bimisi tio na tiena elongino mama Tiffany na koyeba ki oza mama Tiffany parce que refoulement to sala et kimisaka mai na musika donc elongia muto ekomona na clair pona se ya mai de 0 donc du tapis kuna na sa mai tina ba niveau ya ba 1 mètre éclairage ezala makasi soki o mati de 1 mètre wana ti yo ko atteindre 1 mètre avant bima libanda ezala ka mulili soko komi na 1 mètre pour koma pemela libanda beba 1 mètre 30 pour koma libanda éclairage ezonga ka lisusu c'est comme ça mai ezaka na betape misato wana. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe